Danger. D'autres amis qui y a dès que j'ai terminé position, on dit aux gens qui t'a pris dans l'avion. Dès que vous êtes dans l'avion. Yo linganga za kana avion. Yo dans l'avion. D'autres y a avion. Maman. Romela Zangbaka. Yombaka yomuyombe. So nan makasi. Misanani. Sandele moko. Sandele mibare. Sandele misato. Sandele minai. Sandele mitano. Sandele motoba. Sandele sango. Sandele muambe. La baby si. Natika ngo Yoruba ki natike kola mais natike il faut ça la bikoudi. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe alona atako bapakola ki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebatelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe alona événement. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, événement aux années, les 13 octobre, le Nazaréen, les Ekofissa, 4 anniversaire, accepté de jour, Uta, Mama Tirena Bandaki Mosala Oyo, Bongo, Yonde Oyo Simbama, Yo Oyo Pambolama, Yo Mona Loboko na Nzambe, Nzambe Mishona Biso Nyonso Ele Kanakao. Oui, bah comme émission, vous avez ébélé masolo en boca, table santé, témoignage, émission santé, même si vous avez ébélé. Tout le monde a la geste. Tout le monde a indicaté, mais moi je me sens solo là nayo. Ce que tu peux contribuer pour le milieu anniversaire Oyo et les Kanamalamu. Dès que tu as bon message chaque année, bon on a qui bilili l'année passée, le 13 octobre l'année passée, les Kanaki. On m'a dit que c'était un net pour pas me faire c'est Kanaki. Tu peux te faire la peine à mon corps. Le 13 octobre, il y a 4e anniversaire, il y a année Oyo. Ce que Simbami, ce que nous contribuer financièrement, matériellement, benga banimoza assisté, nababe kana bino to peut maman Tiffany, ce que nous c'est bolam, ce que nous tindele cadeau, ce que nous sala geste no so lingo sala. Benga, Nzamba kozanga te kopambola o. Tokutana na date wana, il y a le 13 octobre 2017, tigete Nzamba lola apambola yo. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe alona babunga na mokilo ya semo ningami batokaka bato ba moyen miso motu mona kamola yite miso motu mona kamola yite emona kao ezali pembeni ezoko kisa 4 ans et la tête qui va on avec la mato et la secret c'est
vieillard mais na ya kala déjà na mikosi batindanga lelo na ye mingi mpona bamama donc na 4e anniversaire ya les Nazaréens c'est ça. Nazali na mingi ya koyebisa oyo te peut-être koremercier yo parce que bato baza mingi te bato ya mbongo ebele bazoleka na awa me bakotaka te le peu que yo d'abord na âge na yo ya kosonger na bapersone de 3e âge vraiment je suis beaucoup ému na koremercier vraiment pour que kosonger na bato oyo nzambe ameka mpe kokanisa na yo pour que manso oyo okani ezala réalité esalema na mokili oyo ya bato tozali vraiment encore au nom ya bavieillard ya homme de vieillard Kabinda au nom ya biso personnel en tout cas na remercie maman. Merci beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, ton chef fidèle téléspectateur, toujours dans le 4e anniversaire, il y a les Nazaréens, donc Tokiti Awane, Tobaki Ambala Oyo, Tosepeli, Tokamba Minangoya Nkolo, pour que Toya et Longo, Naba Maman, Absolument, Talabango, Tamboutine d'Arabiso, mais Lelo, les Nazaréens, puis Abeti Sami, Albité, Atal Maya Pamba, Toya, Tomelango, Naba Maman, Abiso. Bazali atkete encore pambola bino. Je pense que bon mon aba maman nembo mesana mon abango mana tanda to kitsa biloko nzamba pambola bino restez branchés merci. En tout ce qui veut ne pas de l'or. En tout ce qui veut ne pas de l'or. Yango pona binanga Tiffany mon kwara banga kate pona yebi. Naza elembo Ekoko banga banga te Motuna na tuni eyano na zuzila Nanyo bangi sayo Ninezu bangi Kala mingi te. Nazakia. Yo monenga ya. Nakulala babazoka ngafili. Namo. Beto. Biche. Hein? Ni photographe. Kuna makolina pia kusene kuna pawa iloko. Kwano kulekisa kiti. Soki tutile na meminga. Bowela ni. Kiti kaka lukoki tutia na nzu. Tutinga makulu na zana maladi. Yangwana baluba na yebisa malamu tokusa na boye kwalele mususu mutatole kiseloko mwayale kamalamu izati na bino maibo kokana makasi tenga na makasi yende ilongo tena bina bilongi bokokana zai uromena zangbaka ngana yo bongo zama yombaka yo muyombe so nani makasi yemo mama Yung kwano na yaka banda ko lela ko man muta makasi o banda ko lela o ko misko mbaka zamu na fala ba isobe tegasi bo mona ona zana ba wana na iloko shoko makiri ye apusa yo pusa na o na robia azokosa
Ai. Nina na paz. Nina sa passa com esse simba, simba não. O simba não tem. Ai ai ai. Ah, poça. Não kuteza mabe. Mama jana mama mulanga na. Mailo isaza. Marili isaza. Abimaki. Nama. Patron. Oh, Dendi, hapa sana upote. Karibu uone pati na mtu wako. Watu pati ya Huyo ingia mama. Yangala uza wala kaparata. Nakutunga jana. Bonjour mama. Jambo. Jambo. Habari. Mazima kwanja alhamdulillah. Kitanda kwa wapi? Paka matundu kitanda yangu, fasi yangu. Nafasi yako. Fasi yangu. Ushakula leo? Si nakula. Wangaliko chakula. Unajua kwa kula deja. Yangu basema tu wabageni banafika tena. Nilipika leo ni mchicha tu. Uangalie, unaona? Hakuna mnofu. Wewe mwenyewe Sardini. unaona. Sardini pembeni. Kaporo una mayai. Bao karangia. Mayai yangu sikufichikia niko na kamutu moyo hivi kama nisaidia. Oui, ça. Kaporo. Kumefika maneno sana. Kama mnofu. Kaporo. Mailo isa. Bomo na ngate. Kula kama umeliza mwana tali ya dongoni. Na dongoni nga. Dongoni baganda kaboyo. Baba kenda ndio. Baganda kaposo moko sana motoba. Na sasa nza motobo lo bia solo wana. Nga sasa nza motobo. Kachi. Attention, na benga yo na lolo yo tika jori kati. Telefone nga pesa zo le kate. Ba jori kati mambi bale. La baby shika shaka. Baba si combien? Awa na biso sinditeka visa ke na babe na moto. 800. Misa nani? Sandere moko. Sandere mibale. Sandere misato. Sandere mine. Sandere mitano. Sandere motoba. Sandere sango. Sandere muambe. La baby si. Bongo yo swa kinga to baby se onde nyaske sala. Kati ngai na jojo obegi moto adobi kusodi posa na yo. Nasimana kao. Ameminga baki na ngai kuna na radio. Pe maye. Megisa ke. Ti. Obela ki? Makasi. Boba benga tene. Babe yango babengi ngai moko na bengi bato misatu. Mibale bayambi yo yamite naladi kuna. Obenga te maluisa. En tout cas pour natikisa ko si yango menala kisi oso ki yotiaki. Ba pourquoi na jo benga maninga bayambi yo yambi yaki. Nga zaki atina tena voyage. Ok naka meki. Meki dante. Tulinga we. Adaka soda. Maluisa ni yake kama mikini. Na dingi kipo na benga yo pe utinda ya kafuka. Yote ya mikili yao waje. Mtoto anaweza mikili hawa te. Ya mikili. Ya mikili. Ndoto oyo modele oyo na dokolo mwako boyo. Mwa zandeni. Dali boye dinge pasuka. Utika mekili ya saroko. Danje. Ndoto za mikili hawa te. Ndenge ya termi position. Ondio jo kitakuna na afio. Ndenge bo kitaka na afio. Avie sala babu. Ndege bo kitaka na afio. Ali urakisa coach. Mobali yo pisaka ngake na. Mobali ona pesa na ine na bokilo, ma bokilo yiwana. Bokilo? Mobali ona pesa ka mama bango yiwana. Mama bango yo. Ngali ndenge yo kokitakuna na avion. Yo lingangala zaka na avion. Kokita na avion. Ndoto ya avion. Ndoto na avion. Ndoto ya avion. Bokilo na avion. Ngali ngala bona siku na pembe.
tiki ya mpembe il faut l'enlever kitambala nalongwa kitambala c'est là le bisou Maïlo Isabella et Makasi. Galinga la mona suki na pembe ocheni galinga la mona ngopela bongo ye azali na faute Otie soki na mtu. bongo poni odo tiange ba merci te Ah non, tu vas mettre na suki ni. kaka oyo ekomi milaiko meshi ya suki ya pembe ozakolela pembe ya libali natika yango yolobaki natika ekola mais natiki il faut osala bikude Tosambela nani? Tosambela nani? oui Oni mama nani? Maman wende azali bien tosoloka azali bien Asubutola déjà. boko toli na likambo ya nini Makoko mbote je voudrais passer. Passer. Et je danse un peu. Danser. omone tala oyo mwasi oyo ayelanga ekeko oyo nopenda basi kitoko boyo ngai nataka oyo kaka dene fiye mwaka bie esuki oyo ifo totia nano banini Ezamona natalaka. oyo sokomi makasi zaka oyelo ya bien wana ejokoka te dia nasala ejokoka te Tiano batala kasi te. dozotia mutu munene zaka oyelo moko ya bien eza kuna na ndako oui talaka diana nadipi kaka bana kitoko bana ya poto oyo tala nete tala nakomela nini o Maïlo Isa Maïlo Isa. Toyotala bino. oyebi problème yo tala Maïlisa azali molangi ya mpembe asonga komi nazali tiftif bino boyaka na biloko na bino bosomaka na mbongo jaka lodiko bakoko basepeli babwaki nso na ntongo ambolope te oyo apro bosomba biloko mosusu mais c'est-à-dire soki babiosimo te ya fou Bon, il faut ah bon? pourquoi Ngana to solola masola kati. Yakana to solola madame tuna. Apesi no mbote. Leo kotala bino. amen Moto ane sengo ya kokabola na bino mai. Oyo musana biso lele kokisi 4 ans. Yango to baki to na biso totala ba papa na ba mama. Tosepela na bino longo eza boete bongo ntango bino boomela nzambe aosalinga aokanisela mpe biso yango toza kaka na 2-3 minutes papa paster akotya losambo bongo tokabola sipre mai eloko toyaki nango ya mokia totiki kuna nde bakosalela bino ndenge bosalaka eza boye te papa paster asambelaka tokangi miso tosambeli yawe napesi yo merci napamboli présence na yo yo oyo bateli biso so tomonani na bapapa na biso na bamama na biso yawe tokumisi yo topamboli parce que ebele batiki biso bakufi me bolingo no ebateli biso esaliki toza so na bomoi bible ezobaki tosepelaka na bato bazosepela mpe tolela na bo bazolela na rekomande ntango na se na maboko na nzambe tikeke yawe présence no eza kati na biso na rekomande biloko oyo tomemeli papa na biso bamama na biso na se na loboko na yo yawe benir yango benir mpe oyo akanisa kobimisa mbongo mpona kosomba biloko oyo yawe tikaki opambole o centuple benir azwa lisusu mpo ake azonga balobi mpona lokumu na yawe na pambole na netoli yo tika okuma mosanzolama nyonso tokoloba nyonso tokosala ezala mpona lokumu na yo na kombo na esomasi ozali mokonzi mobateli mpe mobikisi na biso tolobi merci Seigneur Jésus Christ. merci amen. Beti mulolo makasi boy. Na beti makasi. Samba. Abeti na za. Abetina. Abetina. Bon. Ma. Na bisa ko ba su maladi te nzambe deja bikisa. Amen.
Ça va, le lot, le bas mingi hein? Vous autres, on est là-bas? Ah, Dieu. Accent, hein? Amen. Maman, bon. Ah, bonjour ma petite. Bonjour mamie, ça va? Oui, ça va. Merci bien. Que Dieu te bénisse. L'inela. Eh, moi, Mobutu. Moi, na Mobutu. Tata na Mobutu. Maman toilette, maman nani? Papa Mobutu. On est qui bang? Yo. Maman. Merci, maman. Merci, hein? Boni, papa. Ozo sunga eka. Merci. Ozo sunga papa ka. Hein? Mama, boni. Mailo isa. Mailo isa. Oyo, mama Teresi, oyo kudodori. Mama Teresi. Esili donc ce soit le cas. Mailo isa. Falo bengo ngai, ni se kunya. Ngai uyeba ngai na lubatempo na bengaki. Nafungola. Sima makasi. Iyo bana mama bololo kotisa loka sukali. Sima makasi. Bon mais la sukali et puis à bololo. Ba que ça bololo déjà. Maman Julien. Julien dit. Maman Julien. Abeti Lazare wapi? Mailo isa zwana ntuyo kusanga soni partout botoa. Kani abeti na moni etaza na kati. Na moni. Ma. Julien. Awa trois personnes. Yango ano. Mama Julien. Oh makila na isa. Moko za peleka na mwika. Mwika là-bas. Non ça. Non, il fait papa. Bon, les deux là. Bon, mailo isa na tiki. Na songi bonga na uzana bino. Yuli nga soina ya ukanga nga jine mo. Wana iso to gari mate. Are boka mata. Omoni. Awa mkomsuko solo la. Yoko makambo ya hate. Nazali na ndako. Na medikisi na tobo ntumbaudi. Na ukifana yo na bimi. Na ukijiko na na bimi. Bongo ka moni ngai pe medusa na ki ezalaka. Ezalaka te. Batolo bana ezande beta masu. Yebi. Na yebi lote, yo lobi na ngato za masu so nanga. Obi ke omela kikisi ba becho tonga, oyo kiko ngongo na ngose nini? Ombimi. Bon, beta masu ngayo. Kelesi. Ojide. Na tiko tena kena yo. Ndenge. Ndenge tamecha fiere. Je suis dans la bloquette. Comme ils sont yo koni le yaki. Na ina blo loso. Sababu kuna miliki sukari. Za kuna mafuta loso za. Yepsa na mbatu ba hotel, pisa na bana poto moto. La malu isa poko ya Tiffany. Bon, na sepeli mingi ngai komo mailu zango kwa sitani na sepeli mingi. Na piso bino bote nesengo. Na dara kina mbeto na zobe mesika nga ukifa ya seli na ngai. Na sepeli na bapambula pino yo sotu. Apisa pe ya koleka. Boye ba biso ba maisha to vandewa. Ikambo mosusu ya kobela ite na moni sango bukiro na ngai. Bukiro na ngai na moni yete seli na moni yete mene na kilo. Tu le fais. Merci. Naenda kolele bukiro. Bon, OK madame. Merci beaucoup. Mayo.
azalaki na moto yango Elisa kontenaki sistema manto na nzoto asengaki na Eli tikelanga manto manto ezali la nature divi kasi banana nzoto na ngai oh manto ezali la nature divi kasi banana nzoto na ngai yes esengelo ngenga likana ebiso ke minzoto efandaka na sese efandaka likolo lolenge moko mpe yoza moto anatirase to anatisa likolo o manto nzambe alatisaka ekeseni na po balatisaka bartima mona yesu abwaka manto na ye po eza manto ya soni na yebisi. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Nous voici encore une fois pour vous proposer un nouveau programme. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. En accord avec 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2, je paraphrase. Je t'en conjure devant les hommes et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Nous vous apporterons, bien-aimés dans le Seigneur, le message qui est basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que soit accomplie la parole qui dit, montrez-nous seulement l'agneau, cela nous suffira. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. La prédication, afin que le peuple comprenne la profondeur, la hauteur, la largeur et la surface même de la profondeur de l'infinie grandeur de Dieu qui a été révélée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme bien aimé dans le Seigneur, transportez le message et annoncez-le à tout le monde. Et donc, chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. À vous tous qui nous suivez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche, chaque matin, avec une prédication de Jésus-Christ, afin d'éclaircir les Écritures, d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu et de permettre à ce que le peuple sorte de ténèbres pour aller vers l'admirable lumière de l'Éternel et recevoir ainsi au travers de cette prédication l'héritage afin que tous les sanctifient. Que Dieu vous bénisse. Mwana moto te po akosangai abongwani pe